Tout ça, Charlie Prince n'a comprendre que ça monté maman. Charlie Prince, Tracy te muta ponaka Laura Tendance. Et ça mon colo orchestre. Pour y monter maman bien bandaka na place. Il y a pas ça Laura. Et ça mon colo orchestre. Oh ezali ferré boule. Soki omoni mabe, yo moko tango sala bisala sana ozwa ta ya musengaka ba pardon. Au moins bato muso oyo tonga na bango baloba ma mpe koma. Eza utile ya koluba ma bato. Donc alors c'est maîtriser yeba ke nazolo baningi. Mais bien ça journaliste ça libre de faire analyse nyoto aza mo besoin sala arosala. Mais na bino so le vérité on est ko blessé bino bagolo. Akoma kawana ke naza golwa ngana zona aloba ba langage mususu ngaba kangisa nga pona faire. Alors tant to ya ko faire mkatinga mutalo. Ko koma na maison de na temps ya mariage. Soki moi si to mobali ya komo bibisa mabe ya moi si na libanda c'est que bolingo za lisusu. Voilà. Donc aya to keke na ba piste. Donc alors aza kulwa to moni aza mutu ya motema mabe. O ko faire mbaka la jalousie. Jalousie. Omoni alula ka ba poste ya bato. Une vérité. Charlie, obi ke gomo bunga trop ha. Gomo bunga trop. Au sala ba jemo ya liboso. Oui, ok, moi, baja, au comment déconner trop dans le orchestre. Tant déjà, aux autres toucher, Moutou Oyo, a écopé sa message orchestre, c'est ça, aux autres contrer orchestre. Nabiso Oezali Jetsi. N'a orchestre, n'a quartier latin. Et qui n'a pas voyage et belé. Suzuki a eu ça, je me suis dit, ah, y'a pas qu'à. Magena, moi, Moussoubana, n'a pas tant, non, bagenda, moi Suzuki. Alors avant. Aïe ça m'a dit bambo ya kenda fali ya kenda ya mbote ngai. Toye siko lelo na makambu oyo ya makambu ya orchestre mutu apesa ka programme oyo ezali avantage na bango. Voilà. Tracy azo comme ça États-Unis spécialité. Pour Yesu à mon États-Unis te Yesu suka na Israël. Batu bayate obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation ko ardoise. Mais avec Given, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, Mokolo fait il a tamabé. Maison Given. À Bossali Binote. À Tcheli Binote promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Balingambo Kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. Bonjour, bonsoir, Nababone Nyosuya, Congo et Seng Officiel TV, très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes, très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission Nabino, les news de Joyce, les news de Joyce, c'est toujours Kawana pour nous, mais la Bino, actualité news, c'est Zaranatara pour nous, mais la Bino, rien qui est la vérité, à le côté des cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Berliv, pourquoi pas dire encore bonjour à toi, Kissinger Antoine Monayolo Nakata Moscou. Je dis bonjour à toi, aujourd'hui le jeune port, maître Judoka Nakata France. Je dis encore bonjour à toi, Patrick Pense, moi, la général Maëlle. Je dis encore bonjour à toi, Babina. Hein? So, vraiment, moi, c'est Solo Lingba Salo Manza, Kabalobi. Adresse les amours, quoi, pas à Geno, vraiment, dans l'entrée, Tchopi, on a recoupé vraiment à Geno, on a au Salo Manza, au Sepelisayo, vraiment, Nengeka et Zalaka. Aujourd'hui, dans les news de Dieu, c'est tout cas, dans Zalanga, mon côté, je reçois pour vous, par rapport à l'actualité, un paka. Première fois, vraiment, dans les news de Dieu, c'est Nabi qui est l'autre rosoir. Rien que la vérité, le coup vraiment, ils ont un essicate. Nous aussi on a Berlin, formule nanga caméra, naemba invité nanga. Yapaka bonjour. Bonjour jeunesse. Enfin, par rapport avec moi aujourd'hui. Bonjour. Face à face avec Benzema de la presse. Si yo Benzema nga Messi si. OK. C'est que toi dribbler. Tout ça Ronaldo. Merci d'avoir tenir sur ma chaîne Nabisoko au télévision et puis Nasser nanga vraiment Lara. La ravissante et puis Jean-Sylvain Wonda, Aminata la perle noire, ce n'est vraiment sans froid à Toulouse et puis sans coucou, trop nécessaire. Nous sommes les cas, casser le les là-bas, donc meilleur couturier, meilleur habilleur, ou vraiment Maya moto, autour là t'as trop. Merci tonton Maya na geste wana, merci vraiment. Na sola non avant na kota ma bébé donc pour nazana ya kuluba, il faut na l'eau. Il faut. Obligé, il faut ça obligatoire. Rien que la vérité.
tolobaka bazwa nyonso batikelanga grâce par cœur bazwa nyonso batikelanga mijo bazwa nyonso me batikelo grâce par cœur et voilà je dis encore bonjour à ta Bruno Lubuka mbongo ya propre pas na mbongo ya salité zarate son aboaki wana moment la ravissante de la presse biso vraiment boss na biso zara Bruno Lubuka mbongo ya propre et pas na $100 ni zara solo zara ya le côté il y a pas kaboni jet set visa Canada déjà bozui te États-Unis Canada te États-Unis Canada te pour Canada peut tozana ngopi to okeni mais to okeni aux États-Unis tout à l'heure là na auto sur na mutu mo États-Unis a pesi mbote héritier bongo place ça ibisinga yampaka po ya za pasteur mosala nzamba binanga faire na abeta na États-Unis te mutu akosa bino te bozala na mboko te États-Unis eza ya koningana eza yo yinda abinanga États-Unis eza ya koningana na degré ya lisekité donc bateau tout bazara ya biso pour biso tout tant tout va mo gola biso gola na biso zara GO zara GAIT o Gautier te zamna ya gola pona faire gola Charlie Kabea bateau tout bazan États-Unis ba kabila ra biso donc il faut bo kabila ngo ba dupidu bo kabila ngo ba Blaise Créateur faut ma ba sentir que batu ba ye musala et non batu ba ye kotika mutu na makambo nae OK ya Parce que banane bakenda rotika batu na makambo nae bon yo yebite na yebita yendo yebi mbanda na bino yo yebite mbanda na biso ndinani mutu ayaka na mibali mingi ya bajoueur na misu balata bachemise apembe yo yebi ete tenga yebi to yito oloba yo yebi mutu oloba ngana oyeba te biso siko tozokende États-Unis on a pona kobeta concert tozokende États-Unis te pona ke tosala bajete biso kenda esika o musala ebengi donc musala ebengi Blaise Créateur na États-Unis ebengi Mark House ebengi batu tu ba Mati de Gaulle ba ya luba donc bazana mama konjadi aji solo ba ozala wana to beta muka dada po tozoni na biso to aussi la na biso. OK, y a pas quand on parle un peu de Charlie Prince Osaki direct na ba dire il y a Charlie Prince à lobby le lot jet set bozui visa aux États-Unis mais bozo bien belango mingi bozo le kana ba TV ole bosala nanu oeza makamba stade de martyr Charlie Prince nani Charlie Prince un journaliste à na jet set répétez à ça analyse na sur jet set à lobby bureau ya fait rigolo la bozo travailler bien té comment bokoko kende na ba chaîne à TV boko kende ko kumbisa visa aux États-Unis tandis que zana si sa question nanga pardon et Mathieu attention lobakasi na bibu bureau ya faire monter les na makambo oui DG Polo na lekate pichu botoko malema pichu botoko na lekate ni na lekate donc tout tika ba sens ba polémique inutile soki Tracy akoloba likambo wana parce que na bino ba journaliste o bozana bino sans parti pour bozana na katikati boloba ke jet set ezo voyager ti eza langage o bo utilisaka voilà to eko ebisa bino ke jet set ekei ko sala musala eza voyage te bango ne bakenda voyage pour bakenda tourisme biso jet set ekei ko sala musala donc alors eza normal mais Charlie pas ça boy bosser la publicité locale ya libala kayo tala juste tout ça bien hein tout ça bien il est Charlie Prince là il est pas à gouloate azala nani kasi ayebe siko yazalaka o bamonaka na mutuka ne loko yazosa yazala gouloate Tracy azali gouloa alia kapona faire rigola aza engagé te nemonanga to ba otefela donc ba nani ba otefela eza nini bato balobaka makambo bon tefela ya mpaka Tracy aza engagé aza na droit ya koluba po yenda aza communicateur numéro 1 ya faire rigola aza na temps ya kopesa programme nyonso donc atika makambo wana o azo na vérité lobby vérité net yo mais à lobby tandis que les bogange la visa aux États-Unis za ba tumsu de ba kendra déjà ba tourner aux États-Unis bo tika ko kenda ya sa kenda iye moko wana chaîne na bango sala comme na ono so na chaîne na bango basi ba chaîne na Charlie Prince moko chaîne ne mo alika na ba TV sur ba dimanche wana TV5 ezana poto ezani TV ni 10e rue voilà si on a 10e rue na yo basi ba mema ta katanga ayeba azoloba nini pepo na nini omoni ba biloko mususu emso ko koma ba contre campagne o ya zoluka Haïti a lobby vérité ya paka nga pe na analyse wana na condamna ke mena condamna asimbe ba touche o eza très important non c'est tout sur la bien to kenda pe mususu na balanga jango bureau na yeba raté mabeni nyango bureau a faire ngo o esala
to so la bien to tika ko ina bato ngani na mamusu ko eza na tinati mutu aza décider mutu aza pona ko décider na mambu ya orchestre le roi Figa ça président fondateur azora ne Mobutu azaki na Zaïre donc jet set eza ya faire eza ya électricité eza ya DG Poloté eza ya Kichuboto côté to ka bonga na tozana problème ya mwana ngana ndo ya papa na mwana bazwana kate ezaka biso papa ko yebisa mwana kende classe mwana bonde papa ko bana pinir mwana eno na ba ajo ngana ya adulte bazwana kate baswana ngande après babongisi ici donc ezaka il faut ko yeba ozolo ba nini pepo na nini donc alors ye Charlie a monanga Charlie odekoni na solo ngamoso Charlie yo tune manonga mnoloba Charlie a déconné pourquoi ko yozana mama jet set ya kana le contraire ya likamo to ya na likamo lora tendance ya kana motema mabe to songi lisuna likamo tresser zo ba ke orchestre zo voyager pour batu bazana besoin ba yeba programme wana ezai ke to kubeta na martyr te mutu nyeso comme ke to kubeta ou pas tant e comme to kubeta et c'est vrai que ba pesa communiquer et pas ya mutu nyeso ke to kubeta voilà message comment et comment que orchestre lobby ezokeni batu nyeso ba comme ba loba ba okende na bango te moi bango ba loba akabo poto comment on a poto comme spécial et bon batu ebele ya orchestre ebele o balekaka tozokende na batu mususu ba pimila bango ba visa des aides au des semaines en États-Unis tout ça là bas biso boloba tu voyage raté mais tu bandi yango na États-Unis o ezali kolo ya voyage nyonso o batu baluka na mutu azaka na Paris na kosa ke États-Unis sikoto longoli batu kisasa ti États-Unis mabeni biloko mususu ezake o e comment ça Charlie Prince na comprendre que za motema mabi Charlie Prince très cité mutu aponaka l'aura tendance eza mukolo orchestre po ye motema mabeni bandaka na place wana ya pesa Laurent eza mukolo orchestre oyo ezali Fere Gula soki omoni mabe yo moko tango sala bisala sana ozwa ta ya kosengaka ba pardon au moins batu muso oyo tonga na bango baloba mampe koma eza inutile ya koloba mama batu donc alors c'est maîtriser yeba ke nazolo banini. Mais le journaliste est libre de faire analyse nyonso azango besoin sala arosala mais ana bino so le vérité wana ko blesser bino bagola pourquoi akoma kawana ke naza golwa ngana zona aloba ba langage mususu ngaba kangisanga pona Fere alors tant to yaka oloba bo Fere mutatinda mutu aloba atinda te alors siko moi mama yo mana eto sa émission bien yo matinga kandama non mato kandaniza analyse et salami au monde entier ba olanda makamu Charlie pense à lobby batu ba lobby a concité parce que Charlie Prince aza gaulois Charlie Prince aza na Fere Gola apesi bino maele aza gaulois te yo lobby ake aza journaliste aza au milieu au sama nyoso bago na ntangi lo bagulwa siko Tariq Ngango aza gaulois Gouve le gaulois aza gaulois Fiston Frappe aza gaulois voilà Ibula le grand moyaka aza gaulois Boga aza gaulois Nassi Baseli aza gaulois toye Eyaba aza gaulois nani Eyaba aza gaulois toye petit nangala ta kimono Liverpool aza gaulois toye Yannick Kabou aza gaulois toye Elvis Yanfou aza gaulois siko na obi to sula na Scotty Charlie Prince aza gaulois te ya paka aza gaulois te yo lobia aza journaliste aza libre omoni gaulois aza mutu gaulois c'est un supporter net ngana aza supporter ya Fere Gola non supporter jet set mobile ba supporter ko bakanga ipona pena bakanga ipona bilobela na ye moko tolo bato sola ke po ngai na linga Fere namula ebeti na ebeti te naza gaulois OK toko koma na mwezo ndé na temps ya mariage soki mwasi to mobali akomo bibisa mabe ya mwasi na libanda c'est que bolingo eza lisusu te voilà donc aya to keke na ba piste donc alors aza gaulois to moni aza mutu ya motema mabe o kofia imbaka la jalousie omoni alula ka ba poste ya bato na ba orchestre nyonso na quartier latin et qui n'a pas voyage et belé Suzuki a eu ça ma joue soit bien ah pas ka magena mo amsu banana le batam no ba kenda te moi Suzuki alors baba a eu ça ma bi ba mboko ya kenda fali akenda ya mbote ngai to esiko lelo na makambu oyo ya makambu ya orchestre
mutu apesa ka programme o ezali avantage na bango. Voilà. Tracy azo comme aux États-Unis spécialité. Pour Yesu à mon États-Unis te Yesu suka na Israël. Yesu est-ce que la Bible Yesu non na Chicago ba komaka Bethlehem, Jérusalem, Galilée ou ezana na Israël na Europe. Voilà. Donc après ça il touche c'est un message orchestre ils ont kindé États-Unis. Voilà. Et ça koku misango. Et ça koku misango te koku miseza net ezara. Na batu ba kenda te mais biso na soto yebi ke orchestre kindé États-Unis. Et bon orchestre liboso et kindé États-Unis za jet set. Non, et ça contrat o yi. Alobeli yango par rapport ya contrat oyo yi. C'est Charlie Prince comme compliqué. Vous comprenez que nous sommes avec Yapaka na kate émission na biso ya lobara rien que la vérité à lobara lokutete azarape na pas sur lobara lokutete. Ba question ça pas la biso ba réponse ça pas na yi parce que les loto yambi vraiment Yapaka il faut to kota to chumola to bimisa o avec vérité. Charlie, obi ke gomo bunga trop ha. Gomo bunga trop. Au sala ba jemo ya liboso. Oya ti ok moi baja okomo déconner trop na kombo orchestre. Tango déjà ozo toucher mutu oyo aye couper sa message orchestre ça ozo contrer orchestre na biso o ezali jet set. Charlie tant pour orchestre on est bananga na mona elongi ya Charlie terre. Lokuta mabete. D'ailleurs mona elongi Charlie. Na mona été orchestre ne bandana wapi. Wasco Charlie parce que was photo tuna ni Charlie parce que wazaki wapi to tuna so wazaki wapi Charlie parce ya paka lobo zaki wapi malemi mon orchestre ntango yuti les marquis tie bo moma et comme ba jet set na mona na Charlie te to sola Charlie te na ba dire na au moni batunyo so bazaka na feri mutu azana défaut te mutu amabe azati po lelo soki lelo tozana timbre o tozana au piso ils ont un succès mondial loi bizorbi c'est que ba polo ba bien ba botoko baza bien pour ba memela mutu na bango conseil ya malamu depuis faire banda musique na to mona mutu ta leka ke faire ça na nyongo na nga ya contrat na salamati OK que mususu to kokana ki boye azwi mbongo ye ko beta te on est ba comment ko ça na yaki angola ba kangi frontière et pas faire énorme makambo na salamati donc alors bureau wana eza malamu so totali Tracy après ça message na o ezali normal donc totika makambo o tozoluka to sala po e komi ko yana makambo ya buzoba ebele ti pour on comprendre était oui, ti ezalaka na marambo o balobi mabe pona ye or que les bogards na gouvé basolaka bien pembe o eza normal pour gouverner les bogards baza bagolois donc au moins de ozabo so beti papa mso mbata ye baba na to zo msilo 15 mbata boya boza biba kasi boso bokuti mtongo l'équipe na makasi nani ngana nde na force be nga pesa 60 kg fali 68 il y a pas que yo na taille 60 kg il y a pas que to benga to yana to zo pesa to chene il y a pas que yo pesa fali pesa 58 on le bio pesa combien 60 fali 50 fali aller que non fali pesa 58 héritier pesa 57 héritier le kona poids héritier le kona poids parce que yo na bana taille petit ya na héritier sans pompage na benga la berlin ya na pesa ya pas 68 tous les Kemba na kati ya pas kate bana to ça ya 68 ngana pesaka télémaka so ngana pesaka 60 héritier on le voit qui 68 50 héritier 57 fali 58 na leki héritier wata na 3 kg na leki fali na 2 kg héritier wa polo bela qu'est-ce que yo leki wata na poids na leki na 3 kg wa sûr si wa sûr fali na leki na 2 kg yo za sûr na santé ni ka ona kemba kati yo mikuwa ne pesa na nenga kati ya mpaka makasi ya mpaka to sola to zo peser yaka na ngwata soki ezawa yaka na peser pe na lingo to mata peser héritier afandi afali quand même elle roi te mutu mo benga to benga fera yo peser malemi mwana za Abraham bobo mbele baba nani baza ba Pierre ba Yakobo ya Abraham ya mpaka Abraham azana na frontière aussi mbobi ke ba warrior na ba spirites ba ramabe tozo solula ngana na tunyo ngo sakana na ba leader na bango ebi ke ba warrior ebo ngana sana na ebi ke ba warrior ngape na leader ba gulwa libéral ngape na leader ba gulwa libéral ngape na leader ya paka na pe su goy abu ntako sengati
Goïgo, bah, toi aussi. Fallait pas Goïgo, héritier pas Goïgo. Mais faire pas Goïgo. Non, il chante, c'est un chanteur. Mais c'est le chanteur. Faire pas Goïgo, il y a un peu matin, on est pas ce moment. Est-ce qu'on c'est l'exemple à Nino? Dès que déjà, déjà, Babi Boss, la vie, c'est bon, fallait aigle. Toi, sur la mine, le 24 juin. Ok, voilà, vous comprenez, si nous sommes avec Yapaka, c'est toujours comme ça. Yapaka, le bien pour apaiser à 68 kilos, tu as vraiment et voilà, Yapaka à faire le 24 juin au moment et il n'y a pas de problème. Les 24 ans, tu as battu au Kabola, l'idée la cause est confirmée les 24 faire rigoler à Jésus des Nianci Yapaka. Bon, ben ta faire il y a un stade. Où est le stade? Tout sur la bien. Papa na mwana. Papa où est la lipa mwana. Te mwana nda où est la lipa papa. Voilà depuis calendrier zaraïb sauté za mundele. Voilà depuis faire rigoler la pesa date. Il y a un score mwana et l'autre yeb savons que faire azali guide. Au monde que batu tout. Bakomika le 24 na ozala. Le 24 na ozala. Le 24 na ozala. Est-ce que mutu nani awa na kisasa sasa le loko yo moni biso bagoula to bike biso pe to kubeta donc alors voilà papa leki na bino azo yebisa bino be yazali papa bana boya bosakana laisser les enfants jouer. L'idée la voix na faire rigoler ba yana lekiti na papa ba pe ba camarade kutu ba camarade vraiment boy la robenga faire papa faire ça papa ya Didier la cause mais faire il vient na famille wenge o eboti phénomène ya mama kanda werason o eboti papa chéri El Salvatore Abinadama Motopamba o azali leader na bango o eboti o azali comme caissier financier donc Werason trésorier Werason o eboti fondé masela o azali papa ya wenge yango wana wenge ekufa na 1997 yango wana te na ebité so na bakisimaka o Ferrigo lazali ki na bango mwana o Werason aboti lokola Didier Lacoste faut benga Ferrigo la papa leki Maman Didier Lacoste tumbura yango yaza eloko ya ko tumbuka Maman kambo zo salo o yebo yemo pa ebiti akota wenge anote kana bar na kapela ti ba ben anote kana bar na kapela ata modide la cosa teka na et pas mettre tout ngam na sola na yo na kombo ya nzambe ya lola omoni mambo nyonso na zoloba ponga na kosa kati omoni mambo nyonso na zoloba soki na zokosa nzambe na zoloba likambo na miso ba tutanga na mutuka efaka o na zoloba kombo ya nzambe ngana kosa kati Misha Mulongo ayebi mamu na sola na suza soleil ayebi mamu na sola Didier Lacoste na koteka na bar ya mwasi na ye na tanga na komba mwasi na Nicole Kikaka bakabona nisha mwasi na liboso te ya liboso te mwasi na na nga na eba kala bena wasala nzembo eza pasi bena yo mabanzo babotola ga pa rasta mu swati ndanga na ke kokengila so mwasi aze pa rasta wana ya paka ndoluka to sola ya mboti oluka to sola yango to sola tango Lacoste azoteka na bar aoteka na bar ebengi ke wenge bandi déjà lisolo ye vient na chocho mampu ya place azana pese mbote sami esali na pese mbote place baza ebengi ke nani Lacoste fois ya wenge mutu akotsa etata lisolo ye ba vient na chocho mampu ya kutu Lacoste fois kende test na wenge chez la paix vient na chez la putu na pese mbote aux États-Unis place azali ibendika ne la Agni c'est na zena Agni ngana ya musique tongo ngaba ya ngama musique ba poti Didier Lacoste bando tinda yo ke okengela na bongo ba so moi serbena yo za na Agni bena na na mwana qui me na kola yi déjà pour nga moi c'est liboso na zui ba vina ngala Lacoste mutu ba pesa nga azai danseuse orchestre na biso s'il vous plaît la gars Didier Lacoste a peso moi ezai moi c'est frère Christian Dakumuda Tokine to wana obeta concert zena café Jia. Na yo zaki pi petit Olanda ba via yo. Na l'avenir esthétique. To ena sermo wana azape na Angola ser Lilimbebo. Sko azape ka mon orchestre. So to eke zana petite na biso mo boye Abyssine danseuse. L'orchestre sko bendi ke Dakumuda na kati na bango asala moi j'ai mon soutenu muto poto suki se photos to kutanise na petit na biso pour nga na taona na ndeko lata fort quand deuxièmement siko nga za na oncle nga mo Armand Paka na azana Louvière na Belgique oncle nga na notiki na ba 28 paires à sapato na 1992 déjà nga za na ba 28 paires à sapato âge ndé bazo luka ba yebate ozaki na âge
nakoloba âge na nga boye te si bapeso moi ça danser bon pe ça peut to kabola mbongo omona o manke nunga o to kabola kati ata na pesi âge na nga so ba pesi mbongo to kabola na lekio na âge mo boye na yeba ka pourquoi zo ça bino bagolwa passe date au Didier Lacoste non eza na pas cité calendrier muto asala ngo mundeli yoka nzamba sala ni calendrier te muto asala calendrier mundeli na bien so to yoki passe na bato ba obeta ibo bato ba obeta na Singapour le 24 to silika o ba obeta na Dubai o ba obeta na Chine eza date na malewa client so ko fungola nzungu mais eza ba plat préféré mususu ko eza ke ko fungola nzungu na malewa mosombi lo kesete osoka tela dendo na kwanga osuki wana donc wana nazomona ba dendo na kwanga bokiliko. Mais bako boto la bino penda ba population tchango ba ninga ba ya stade de martyr. Combien des habitants na mboka oyo? Mais bana tchango wana pe basala ba stade pe makambu. Soki tolobi ba habitants nyonso ya mboka oyo ba ya awa en tout cas na ebité mokonzi Guilherme Fimpa ozwa problème po ekata na stade ekata. Clovis Fimpa I jet you dans anglais na boaki. Oui, c'est na boaka na anglais I jet you. Na boaki. Oui, ben. Il y a un anglais philippin, donc le 24 juin, les dates to kangeli mutute mais tozo yebisa batu nyonso o batie libaya ba mama kwa ba warrior pe bazong na bango stade na bango pe message na bango na ville oui basket na États-Unis te ba warrior penda batak ba fan afali coupa le 24 chaque club mo wana warrior ngana yebika les équipes mon États-Unis ba pe premier na championnat warrior ezara équipe warrior fêté et puis signification mo warrior te na kena makambo na ngama baba na basi na kota raté et la basi de mbani bole babi ba warrior to kaboli ba warrior abasi to mibali ten babi warrior c'est to sangi se ba nyo sonde ba fan na bon comme no ba warrior bon ngama ba mari bongo la en tout cas warrior oyebi ma warrior na koma mari bongo la bambanda na bino na profiter na pesa mwasi na nga fali mbote azana braza obabe oyila nga ba collège yela nga mo isala mabi mwasi no zana mwasi kuna fali aoya na si am so ayaki ba collège na biso na ba Lacoste mwasi na na we la gena type moi la ta chemise à pembe nani to bieta na obo manga pamba na bamba na ka bato ambo ba jouer ba dene bo banga po ba warrior ba bijour na ba rosale lo te bon ba ke barbecue nalobi ozo comprendre langage na bazo tchabino de mal à l'aise apparemment que bo kabola ba fanatique les 24 jours mais sabino qui ça c'est ezala oningana bana tchango l'idée la kota ro kabola ba fanatique na kasika yo bato so ajose oza mona mwasi oza moins âgé que ngai OK nasali na yo défi soki feri stade oyo ti tokomi 12 heures etondi te nga na peso courage katanga na katoni wapi la kisana tala pona kata peso na mona te tena suki te tena tala peso na kata via lingeni makate kuvu kena chaka loboko maka uza baka kozala nde babota ye yo pe to kata ka peso maka uza lobaki wapi ya paka eza libumu nazo simba libumu ba poil ici ba poil ba kata ba poil ndeni okata ngam na peso nakata ba poil ndenge nini ngana za bezo kata ba poil te yebi solo ko ngana kata ezo opération te mena peso maka uza lobaka kotika la ne ba bote na sima stade ko yo na okata lo mpanzi ni awa na kokata lo ka ndeta stade okata ka ngana peso mak na okata ko wapi fo ngam stade eza munene hotel mana kweni na bitozana omona wana na hotel mana kweni maka uza senga na pale ni pepe to na maleme na hotel manayo hotel mpanzi ni na entrée non na hotel manoni na ola kisona tala na la mama na ola kisona mam na ebiso tala mam na ebiso ko na ola kisona jos 10 heures ekoki kota na kati big gilet to ciseaux eza rebelle to zara mukie ozo big gilet oki ngamo na oya ya big gilet c'est au kata de ngamo na oya na moi donc exemple ngamo na ebiso tala 10 heures ke otala mam na ebiso ke omonya ozomi na ebiso tala 11 heures kende tala otali oyi tala 12 heures faire ko mata na stade ya mususu 13 heures ou 14 heures 15 heures 16 heures to silisi to beta mampona concurrence te faire ça na concurrente ba conquérant mais pourquoi chaque fois biloko baninga basala rabino pe boluka bosa beaucoup quand na bino pe beta stade de martyr biloko baninga basala rabiso to ninga to sala mais non batu ba jeune ba beti stade de martyr na 2022 faire beta
a poussé quand parce que a coûté un problème. Il faut mon amam na biso na bango ko kan ne monte biso to beta 3000 bango ba beta 2500 mukolo ale kaka ata so boti le pona ebina oboti te so boti na maman Neymar oui bité la maman de Neymar malabu ko adopter ban nabi yoka na to so no botati nana bana misatu biko na ona wanga na mona kingabwa bon oya danse botana danseuse wana ba ka côté la rosée moi bité ya paka tanga danseuse ya côté les oui c'est quand la vérité ya paka danseuse ko ta côté la rosée na ko kotisi peka ana ka sambo omoni jour wana na tozo sula pona eza la polémique musique eza universelle tokoyi ko mema polémique na mutu te biso bato to linga la bonne musique na bagulwa to yebi ke rendez-vous na biso eza le 24 juin dans stade des Martyrs voilà tant on a qui que fali c'est une dame yebi ke langage wana et suit bato pe ba comprendre lelo sans sa vérité na yango ya c'est une dame et monani tant bana basi ba comprendre que ba bimisi ba mona poisa ne loko ba linga ba sala soit disant fadam sans nango ya mwana batimbelike na martyr ba boy et monani ke fait rigola azalaki na mikanda na yi mais bino boy ya basi ba faire rigola vie privée ya artiste musicien artiste ni ba bimisi vie privée nan ba place oyo kenda osimba ba teke de fois ça rappelle sensible juste tozo sur la émission on a ligne ezala na hypocrisie voilà na ni so i o yipsinga i ya paka yo ndimo va na kitio mutuma ba kota bo za rappeler moi c'est na opembeli père de famille pede ya monani yo te ngana zande pasha ngande mobali na ba Comme par exemple la personne qui est très sage dans le lobby, ça va te faire comment au vandi na kit na moi sinon mutumo ba lobby na moi sinon que yenda za bazara PDV we babeta na sima et ko sala nga bien atika ni sala on a pour izana sens c'est que yo zala ngote tu sais comment ça blesse ko lo bango monde entier bola tu connais na lobby na nani yo yebi pasi yo simbiti ozo ningo comme ça et lo monete na lobby we ba ke ba artiste msuba za basi na bomba teka biloko sama kulo basi l'artiste ni yo kenda rosomba zana kata liste mais oui batika bilo asama yana besoin na liste yo pour kenda okota bateka kabilo asama bila basomba yo client po yo lobi yo za pasha c'est que les bateka bongo yo za client numéro 1 oui bilo kwa muti oui bilo kwa mu boyo teka nini ngana ngana eba pesa yo pe kuno teka ka po yo zoteka no bilo asama kula basi te poza na fonte ba mapapa ba sandal ba ngona ba pantoufle mais yo poteka ba basket na ba chemise à moi moi genre na ne poteka na koya okoya bango bateka yo o comprendre ma te donc ça bato bateka bilo ko sama kula basi ça que ba pantoufle ba sandal au même makanisi plus loin non na yo na place ça Francis Mbala petit na goigo 1000 giga présent na biso ba goigo et puis Jinia Samarula goigo itoza on a ba goigo donc ya paka oui mais tu as vu que héritier watana bena faire rigola c'est la famille là bino bagolo boka ko attaquer héritier watana bezara pourquoi bolinga boko ta rankino ezate est-ce que golo nini akoyi ko attaquer héritier wata soki golo ba dire na yo envers héritier watana bezara mabe soki golo oyo azo attaquer héritier wata c'est que ça na connaissance pour héritier wata azala chanteur c'est grâce à Fir héritier wata premier voyage na kendaki ezalaki comme héritier bato bayebaki na koyimbiko Elliot Mondobe aye na nzembo bududu 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 yalelo na moni koki est-ce que yokuzwa tant nzembo wana malgré yaki bon soki fait alobaki héritier ya koyimba te na yimbate mais faire pas ndimeki par rapport tom 60 pe voyer na zo solula yo ebisinga ke biso to bomaka héritier na ebisi yo bonazala besoin na expliquer que soki mutu akubuma héritier pour azana connaissance ti pour héritier comme chanteur lelo héritier c'est grâce à faire ana ko peser na wenge na makasi so landi la coste vient na loba balangage mo wana naza testament naza makambo la coste loba o faire azom ça la coste orchestre na misu yango yo la coste bozaka ba pire ndenge ngo yo atikela ka malo dozo solula naza na besoin mon émission na ça na naza na besoin batu ba comprendre OK faire atikala ko za motema mabite soki mutu aye o héritier non malgré héritier c'est un jeune azali mwana ya nae omoni ba jeune talaka jeune soit somi vitalo na corner bif na lipa au moins dégâts on les là pour la que a sommé loko naï
mais et a ndenge moko te fait ya koyi kozala conquérant ya héritier te ntango fere azobeta na wenge na 1995 ya mosu héritier aza na école primaire mais sikoyo bongo lelo papa mo oza déjà na université na mwana primaire bo ando swana ezo ndio bimisi professeur Bahati Lukwebo na yo ezo ndio te professeur Bahati Lukwebo na ba Patrick Muyaya pour bango nyonso ba politicien donc dans le sens que héritier na fere bazaka na rapport te na likambo ya jara mosu ekoza polémique non héritier ça na bateau ya ça na ba polémique o ezaka yeso a voyager et pas voyager ya beti et pas mais ça musique ndo mona na jibe na wera kasi yango no somo no lobi bien jibe na wera bazaki ba conquérant po ezaki tant na bango génération na bango yango héritier bazaka conquérant na frère na Fali pour papa ezata na bango ba jeune donc faire loin de là na makambo o ya bango OK I caught you aiko tunde ni bomba ozo ba contrat bino bozwa ba contrat te bozwa des contrats États-Unis siko kasi moi bino bozo la pique noine ezate ke ba o ba voyager ezate po jet set bozale na manque ya contrat bo bandis ko zo ba contrat siko baninga ba utaki des États-Unis bazongaki héritier otanda ba uti France azongi bino siko bokei siko alors nazongi par exemple de faire ba contrat nazongi par là au moins ba contrat ebele bo ba contrat faire ko ke contrat ta somba billet sombela ba musicien ticket non faire un état d'esprit wenge o ezara na nerf solide faire malembe faire auta Nigeria et pas gesi à samouraï kobeta na Davido et sikamoko kanga nga photo o José Nzite ezalate donne-moi ton numéro ezalate ezake ba monani Davido kuto azotu na gesi à samouraï ça c'est tonton Hervé gesi à Bisséni abi il chante bien na Davido ça c'est ton Hervé avec on est en anglais alors va français t'es en anglais mais wana Davido est en anglais mingi te na ebi wana ezaka pona Clovis Fimpa wana na bomi ma nae I jet you de na zo bwaka I jet you I cut you de nezo kota yo po sola au moins dans ça o sola pete o sola ya o sola te c'est tout ça l'émission les oies des jours bataille la mission et voilà des jours quand on kena ba piste so ye na oya on pété donc ba tout oyo ya héritier wata ba ibake héritier après que ça na problème na vérité biso tout souci na biso ça ba héritier ba za makasi ba fali ba za makasi pour eso sala bien non na tinde ba tout cas na chaîne na biki o ba uzana braza beaucoup ta concert ya jeune artiste fali poupa et voilà, c'est comme on peut malin pour na suka émission na biso ya lelo. Vous comprenez que na mbela kibino ya paka c'est toujours comme ça. Le bien il cote you. Quand la problème mikolo. Donc c'est que I cote you écoute en anglais sur anglais. Ya paka. Oui. Jour J. Moins 25. Depuis le premier hein. Si. Vente à billets. Bas sponsor. Tozo batté les 24 jours na binongo. Ezo kenendengini. Bon, le 24 juin déjà, ils ont retourné dans le bien. Si les lots ont fait, ils ont communicateur au baleki à Batunion sur la moki. Naba o bazaki à Michael Jackson. Tout l'équipe bango pourquoi? Oui, parce que sur Tamboli les lots na ville à Kinshasa, tu as une opération Matissa Banderole. Les lots sur Tali, ba Banderole les a ville à Kinshasa au monde nio, ba komio Bon Jovi. T. C'est ça qui est un sous Grace Parker soutient Ferregoula. Bayena moi sous Mijou soutient Ferregoula. Donc ça que batu au message bisu bagulwa to pesaki ezokoma. Lelo oyo Ferregoula pona likambo sponsor eza ilo muki. Écoute ba sponsor ne bazowi. Ba sponsor ne bazowi là vraiment. Dernièrement là na likana émission mo boy na lobby comme ba sponsor mo boy. DG pour le groupe ça habité qu'on va comme sponsor té marché bazowe là soit tozo pe sa position mususu et comme on dit ba tozo ba mona tozo boya ba mu donc eza likambo moko té lelo ba sponsor wana soit toye na société ya communication ba ko non bazaka mindele soit toye na brasserie mindele toye na mamutu même capoche kutu o eza yeke na ba concert sur aux huiles capoche ba peso billet bazaka pe ka mindele mais c'est non mutu nanga. Oui, mais c'est non, non, ils n'ont pas capote, moutunanga. Est-ce que ça est là? On a ici, nous avons fait. Écoute, mon bal malam. Si ce que vous avez bongo, et ça que tous ceux qui n'ont pas contraint, parce que le problème est à stade de combien de mois de difficulté, et que vous allez ou pas.
mutu moko to ko signer na contrat ya monene to ba bimisa mbongo ibele to ba usala publicité o e consommer mbongo amona clarté ya likambo wana te il faut amona sans pena clarté ya likambo wana ba sponsor na biso baza ti orchestre epesa mu Congo ekini poso na lobi na ye Charlie Prince wa so yoki zu o ba kumisi États-Unis ti orchestre kazo boya ndi biloko bingo ngo sele ti orchestre tabeza fitilité ti orchestre epesa mu Congo ekini yepende apakola produit bo za fitilité yo loba acha produit ya paka bato baota la biso nazoloba pona mambo yo lobi oyi matinga attention mais faut loba il faut dire la biso la vérité to non besoin Charlie pas sa fitilité fitilité pour tressia yo loba ki orchestre ke États-Unis ya loba fitilité yesa kenda ta part ata publicité yesa kenda à part que orchestre ke mima voyage Bonico ya Charlie il faut bien être tonton Charlie tonton yo tonton Charlie Gaulois ya paka kuno senga ke ba pardon so nga cholokan ya Charlie pardon na bien tout sur la bien 68 tout sur la bien tout sur la bien nga mukolo ferigola azoyebisa musika sika na aunu na mbonda ke ngai na kei contrat na quartier latin bozala na orchestre bokemisa nga na zala bato bili bazala te mono bana Charlie nga na zala bato bili bazala te nga na bando lendisa musika sika na bise zala kaka musika sika mais paka yo zala kaka yo muzaka na âge nini yango âge nga na betaka zela non zela non nga na betaka masolo osola na ulu wa mbonda na lingo tuna makambo nga na betaka makambo na zala o nazala ete tango zotuna mamuso yo wario nazo biso makambo wana pona yebi na ngango mais na yeba ka jour na liaka na fali mipandi pa ba josi na kamina yo kaka yo liaka ka ba artiste musicien na makambo alobaka ça ko liala papa chéri pam tango wana au moins tango wana zo banga musuli wana na zuite tango zo banga musuli yo dozwa ki déjà tenga na to yeki ba goigoi ka to kenda ki goigoi place monga na yaki bango bayi batie biloko bagoigoyo babia bagoigoyo ezoke mabe mande na sana ngal na nini fegola na didi la kwasio ngal na ba moi c'est rien à faire oliani wangila fali bos qu'on a fait boliani te ngala zolo ba yo liaka na liate yo liaka na ngala na to liate ya paka ngani na fe na to liate ya paka 68 kg no tisi ko ngana ko tango doute bon na lingi boyo te yebisa fali asa 100 pompage pona mona akoma boxer nga sa mukumuso na judo asa 100 pompage oye na image wanga pe no sa 100 pompage te yo yebi muto lo baiko lekina apeza na se na oti yene parce que ya paka obiki ritaza na mitu pas na groupe ana bat botalela siko ndeti ko se faire voir avec hérité watana beninge lo bani muto oyemi mamna ndo ya paka so comment manquer ba leader ya paka na temiso na kiti na obimiso yo na komba yo ba goigoi c'est bisika ngana yo to ba goigoi yo ne ya paka so manquer so artiste musicien moko na kati ya plateau na bengani yo ebe ngana ana na bena yenga orchestre na natangelo ba musicien na GB uti Paris na Igwe abeta na orchestre na Christian Solo ndia kenda poto na maison mère auta na orchestre na si on a le so Andy Solo bozia meme na poto auta na orchestre na orchestre mbondi ya Swede ta zobeta typique artiste fali pour azobina na eloko na kibinda nkoy oya ba selete o wana série wana ezozala ya paka na bengano na émission nous sommes à la fin de cette émission ya paka bima ngai na émission da ba finga ba leader ya paka bima telema eta goigoyo zosa bota to senga ka mais faut senga ya paka telema bima ya paka nyonso toyeba ke le 24 juin émission za ngai do maloba eza ya ngai na stade oyo maloba ezenga kutu bake braza pamba mimi yote kolinga to risque ozo mabanga ozo kata mabanga na te kolinga to risque na hotel émission est solo parce que oko se comparer santé na hotel héritier watana ba tout cas c'est donc écoute tout ça la matin quoi na yo le héritier watana bon ya pas merci nous sommes à la fin de cette émission
y a pas qu'à noter l'émission. Y a pas y a non battre l'émission l'émission. J'avais si puis on a raison on va nga que moi nana ya kama ba golo ate na PC raison. Poto limite le moment stade à yoso bo. On manquer sous artiste musicien moment qu'on a kata plateau na en tout cas noter émission. Toto qui na ninga bien o émission na ngai. C'est là lettre hier au bina mbonda na la ravissance na orchestre o yo sala. Na ko pas ma beleli sina mona wote po via kufa o ebi que vous transporter. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis encore merci na bino sur Zaki wana Ponolanda. Congo et Sengo officiel TV hein le vraiment na yembele ki bino ya paka. Vous comprenez avec ya paka c'est toujours comme ça I cut you. Biso ba goigoy to zara bongo. Do biso vraiment to sala mapoto za ba goigoy. En tout cas goigoy ya onde cop na biso mikolo yo. Ya paka bambote na balinga ka le 24 juin au bana monde entier bazo zela. 24 juin Eric Kenzo Kabudi le jeune boss Aïjet you na yebi ke aozala et puis ceux na vraiment les sous ça il y a la président et bana wingé les boss supponga ba whisky boss te boss à boss ba ozala vraiment Aïjet you et puis ceux na ça pour les nécessaires trop nécessaire na yebi ke le 24 juin na la taba mayato mo ba mayamoto to ozala oh non ça n'a pas pervé en tout cas vraiment oh akozwa tenter yakoya boui voilà ngai na yebisi batu 30 personnes bozala na stade municipal bosukaka 30 ya masina et ça la bien nous na tindi batu bolinga to lubani donc toyeba ke orchestre na biso ils ont voyagé pour le 5 et ils ont pour le 17 donc tozana bango vraiment oh non c'est un programme carnaval botala to le kalika to pesa bino les au ba vente habillé et ozala et puis ma nyonso tous en concurrence na mututé mutuné soit zobeta ezaka ma musique ou robeta à l'étranger ou robeta wapi ba on se ba ça fierté ya musique ya Congo ou azara ceux qui wario azala wario a soutenir artiste naé ou azala spiritas a soutenir artiste naé ou pas azara les chancer a soutenir Patrick Bicam nyoso bazo ça fierté ya musique mais ba beta ba martyr ba beta tout le monde a ba CDT. Ils n'ont pas chanté et en chante you jusqu'à you tout du bien et vous allez jouer donc tout n'a que n'a pour le bien n'a déjà d'abord à la sous mettre Jeep bilanga makofi mettre Guy mettre mais ba tout précis les ça presse présentielle autre c'est le bien qui top oh paya Charlie a sali analyse yango ya Charlie Fumela ya Charlie ambi qui toko il va cancer et ça. Voilà, je dis encore merci à toi derrière la caméra Berlif. Je dis encore merci à toi Jancy. Pourquoi pas dire encore merci à Kissinger Anton Manayelo Nakata Moscou. Je dis encore merci à toi Saint-Patrick Ponce, mon général Maël. Je dis encore merci à toi Agene vraiment pour l'assurance. Tout ça la rend toujours Manzaka Kitoko. Je dis encore merci à toi la ravissant de la presse. Pourquoi pas dire encore merci à toi aujourd'hui les jeunes ports mettre judoka Nakata France. Tobeti bon aller, tobeti bon payer la retour. Je dis encore merci à toi Bruno Lubi Kambongo ya propre pas n'embongo saleté. Je dis encore merci à toi Rit Omot par rapport à taille la patronne dans la notre côté Sika. Abonnez-vous massivement à Congo et Sengo officiel TV pour comprendre le nom qui n'est pas cadoc à Ikoti. C'est qui va Batubayate, au banda bango mabe. Au banda bango mabe. Invitation au ardoise. Mais avec divin. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow l'ango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!